na pasteur Mike Kalambai baza ba master ya kala basala ba kodi mesika moko bakola esika moko batangi ba classe esika moko mais du coup bayela biso ba mbuke basula rasu te baloba na raté na yo zo tunga bango eza problème nini déjà eloko te ya biso ezate déjà net ngai nayebi pasteur Mike Kalambai nayebi pasteur Moïse Mbie na nzembo oyo basala ya mama na biso abengisa bango mama sœur na Marie Misamu zoka lokwa vena nga Janify Vraiment. vena nga Janify ndo sanga bi yaba un jour nga na la président yaba artiste et comédien parce que ba on tout baganga ba na rien dans le logo te Vraiment. Comprendre malheureusement via dae na makulu après finir na tsala malamu c'est Janify te atikala ko même pas likango moya Janify to na kuzu ko ba yeba ni bien de bo tsika bloko wana na ngi fa ko dike mutu ebike ngala ala brina za na mwana nga aya na mwana wana na internet awa moi c'est mwana o la brina botala apofire nzeye azate. Bonjour, bonsoir na o nyonso, nyonso oyo, mutu nyonso ako landa émission oyo. Merci Nabino, cher internet, Tozali Awa. Quant à moi, je me présente au nom de Sheraton, de la presse, autrement dit Mama Lopango. Nazope Sabino, Bambote Mingi, Bisika Bozwami, et je remercie encore Maman, Nana et fille. La maman, c'est le cœur de Dieu. Merci beaucoup, Maman, pour tout. Awa Nazali pour présenter Bino, Nazali n'a pas invité Awa Nibale na plateau. Bonjour. Oui, bonjour, Maman Lopango. Ritz quoi balobi autrement dit Maman Lopango. Ouais. Voilà. Bon, Namonio FM. Bonjour. Ouais. Bonjour Maman Ritz, Maman Lopango. Oizanga Jean William. Ok. Wow, Jean William. Wow. Je s'appelle comment Jean William. Awa na émission na biso toujours de la beaucoup plus makambo yaba pasteur. Et ça la passi kota la vraiment ba pasteur chrétien. Tous na deux pasteurs oezaki moto ezo simbate place wana guerre ezali na ebité eza pasteur Mike Kalambai na pasteur Moïse Mbie. Vraiment na ebité FM le belana nous parla. Pourquoi ils ont ça là-bas pour deux pasteurs bayo canate? Ouais, merci pour la parole premièrement et la profiter la paix à notre boss Maman Nana et fille Maman Nabiso. Après si Masalanga display image les cordons donc c'est ça quoi bon. Et là que ça la passe surtout na kaiba pasteur même nga mo tina vandi boye na comprendre ngoti. Bango mi bali ba ça pasteur. Ba yemi la benzambe. Mais ba rancune et comme rokangisa ka ba to sala ka boye sinon eza mo clarté. Surtout na kana bango wana. Laisse nga bela mo ba pasteur ndenga mabete me Lopango. Na linga pena kolobela ngote. Et moi, je pasteur. Ouais. Il faut tout ça analyse. On se comprend. Ouais. Net ngaye na yebi ke pasteur Moïse Mbie na pasteur Mike Kalambai baza ba master ya kala basala ba kodi mesika moko bakola esika moko batangi ba classe esika moko. Mais du coup bayela biso ba mbuke basula rasu te baloba na raté na yo zo tunga bango eza problème nini. Parce que nous avons simba au monde qui boto ça maman pasi OK. Ozomona Ouais. baza ba exemplaire baza batu oyo basela ranzambe baza ba exemplaire ya solo non qui ba la rabat na ba TV na ba réseaux sociaux ba ronki na bango za pas prêter tu vois. Okay. Donc c'est ça. Merci FM pona yo iloko yo message oyo ko memela cher téléspectateur sur ma chère internet message na yo eza beaucoup plus na pasteur nini atika nini. Bon pour ngai baranki na bango na yebité mais pasteur Kalambai na pasteur Moïse Mbie. Pasteur Mike Kalambai na dit pasteur Mike Kalambai bon na vanda na été yebité mais remonera vraiment hypocrite. OK. Vraiment hypocrite ça maman boye net c'est ndé muta sala ka makambo te ma osali kambo. OK. Ozomona donc azala masani dans les bons parce que pour pas massa pour les gens attendent lobby que oh boy ba koyoka na bango kaka. OK. So na yebité oza mascara parce que masquer biso ba public tous anime.
Merci beaucoup. Na droite nanga nazana Jean-Willy Yaba. Jean-Willy na habité d'après yo. Quand la deux pasteurs, ba pasteur chrétien, bazako bomana et comme ba rakin moko et comme ko kende ti e botana misisa. Quant à toi Jean-Willy Yaba, au côté ya bango nini? Ouais, merci vraiment Maman Lopango Havana Banda. Apesi mbote na Maman Nana et fille. OK. Maman mokaza malamu mingi donc moi kuta ko détailler ça te. OK. Na apesi mbote na Mimi Menga na Finlande na Bosaniote na apesi mbote na Boss Eric Tilombo na Bosaniote apesi mbote vraiment kota la deux pasteurs wana Moïse Mbiye na pasteur Mike Kalambai. OK. Ezolembisa na biso baja ulia bokoyaka l'église. Donc parce que bango moko nanu batelemaka liboso mpona koteya biso. Parce que bango moko bazobomana. Parce que bongo biso bandimi siko. Et ça la passe. Ça la soni. Donc là to bakezo ça la soni mingi. Bokoteya batu nini. Donc déjà eloko koteya biso ezate. Déjà net ngai nayebi pasteur Mike Kalambai nayebi pasteur Moïse Mbiye na nzembo o basala ya maman na biso abengisa bango maman sœur na Marie Misam que son nom repose en paix ba vocal ba wana o senti que Mike Kalambai a été vocal ozi Moïse Mbiye pas été vocal o senti que ba alaki toujours en famille et ça là qui dio et ça la bien était biso. Mais ce qu'on a bango selon on est ya baso na landeli on de ba ba bezi na bango ya yande yo beta boye ngana beti boye donc après si manango ton ba fani ba loba eza bezi on ba blo roto mono mingi papa chéri na vina biso wera son baba massa ya tongo de la forêt tumbanga goto papa chéri pas beti goto abi mwene makako tete akaso comme na bota mutu donc atumba fait son les aïno ba couple na bango. Mais ce qu'il y a qui pasteur qui lelo et l'emsana ba fan net ngama yaba bon n'habité à son rôle bani pour ce hôtel pasteur Moïse Mbiye église na plein craqué ba bébé ba chéri tout bazakuna peut-être que ça va nani Mike Kalambai à ta église même sur 20 personnes 30 personnes moi jaloux on a peu ko na sens wana donc na sens wana donc mato et ça la passe. Bolembisa no ba pasta te dit que ça va couple nous bossa baise mais bo doser vraiment pasteur Mike Kalambai na pasteur Moïse Mbiye koto yo Jean-Willy Yaba ate bino lobi boy botika oyo bozali ko salisa soni bozali ba humble servante jamais bokoki ko sala comportement ya boy ya deux pasteurs ba yo kana te eza soni mingi. Ce qui est ça pour na base alors wana bozo distrait public donc biso toza wana pour na ko dike masse c'est ça non voilà na autorité clip mobile moni Mike Kalambai na pasteur Moïse Mbiye de ba bete nzembo moko bango bibale oui ba bete déjà na autorité clip mona pasteur Moïse Mbiye na pasteur Mike Kalambai dès que ça featuring ba bete le moko on sentit que bazaki à bon terme parce que ça surtout l'année longue bien il y a des masanga yo tumba pela tumba tu pas monde ça là pour déjà bête loko ba mbale déjà ba sali lo mo sali bien mais ça tek ba master to coopérer elle wanga na masanga FM a kia tumba na kasité pardon mo lopango na kasité na tout ba border mokia OK tipo yo basa ba tout mo déjà ba gege obi gege wana muta ba gege wana ba ministère ya professionnel na ba gege ko fait l'omide ngasala vocal wana ezana babi ya chokoro ah bon ozoka vraiment donc devant gege liboso ko fait l'omide ya li ba ndo ba gege Marie Misam wa kufa donc troisième fois Moïse pasteur Moïse Mbiye OK ozomba le basa batu oyo on nga bazala d'exemplaire té ozomba maman donc c'est ça merci FM merci FM vraiment cher internet bino moko boyoki
totuni côté à Mike Kalambay, j'espère que boyoki. Pasteur Mike Kalambay, je vous salue là où que tu es. Pasteur, j'espère que Olandi Jawili Yaba. Koto yo FM. Batei balobi boye. Vraiment ezoka musa toka mwe mingi Pasteur Mike Kalambay ataki concerne le 27 juillet. Mais to vandi kaka boye to lel to lamuki to sutuki pe Pasteur Moïse Mbie yepe atie concerne le 19 mai. Sko na habité par là hein. Ouais. FM. Merci merci pour la parole. Na boka bato nanga bakabila ngo mbongo na bosante Laetitia Chipamba Gaël Bosola. Bon, n'est-ce pas pour la maman concert na bango wana. Hello, amoni vela biso aigle na te concert na martyr. Ndenge selo ya ko tsana imika. Na biso ke baza bato moko bazo mriye biso na ndenge mo bozo idete. Vraiment. Obi ke massa te concert place intel. Yo bozo concert ko te place intel. Ngaba mna wala ki porter ba date ba concert na ki para ngote. Pour moi mbasa ba ba ironie. Vraiment. Donc bango mi balé za tembe na tembe. Donc eza guerre. Voilà. Eza guerre mo boye. Tant nous bato ba niveau ke massa te libaya koto yo bozo libaya koto ya laxinin. Attends so beta na poto. O mlinga so beta na stade aw. Ya bien te tika minga asala eloko na ye et après yo o ko che yo. Vraiment. Ozomona. Vraiment. Mais ça batu oyo bana nzambe na tout komona balancer même Jésus hein Jésus. Si pour va selongo bata Jésus wana boyaki. Abalongo ba photo na ye. Na bote Poutine seko la musaka Jésus a mutu mundi. Ozoka. Tant que bango bazwembela kaka Jésus. Maman. Parce que koto Jésus ngo pe aleki alobiki batika ekimia. Bango ba yembela Jésus. Bango ba yembela Jésus te. Basa na Jésus bango ba yembelaka. Vraiment. Ozoka. De batika pepe ya nzambe sa kimia. Donc bazo biso. Batika ko mema ba maman na libu ngona mère mo botam so atika makala na ye. Osoma maman sa la coupe ne mo boye. Na bien déjà mona na église. Ba wala sandi azo kabola batumbongo. Ah nanute. Bala sa ga ndinga to pesa mabonza. Voilà. Puis en plus toto na ba corona awat église nini. Oh ebike no bandiminanga ne voilà confirmer ça boye. Boye bozo ba enveloppe na saliango. Non ngana landa image ya passer moko kutu passer mobolo na ebike ba kuma passer la ngote. Asa batini ba mbongo ba M-Pesa. Na ba Orange Money. Non na confinement na landa c'est qui le pasteur de Samuel. OK. Pasteur Mkolo Chen ya ça marche, c'est qui là Samuel Dayo Samuel. OK. Mon pasteur Dayo Samuel, je vous salue là où que tu es. Na landa image. Ya pasteur Dayo Samuel azo kende na bandaku ya basali na nyonso bandimi na église azo tika saki ari atiki chasser à sucre. Na moko na landa. Otala ngwa na radio? Non na télé. Et les cas vraiment na télé. Na internet c'est les cas. Na internet na ebité so les gars mais ngana landa ngona télé na fanda boye na so zapper na kuté na ngona tiki. Ah, na ebité. Donc ça le seul pasteur o ngana mona. Mais ça ngai na loba ngai na za. Mama na moni o na koloba kaka o na moni. Mama Lopango. Moni te to koloba ngoni. Mama Lopango. Bambongo to so ka so ba blo era bambongo ba bandimi. Bambongo ba pesa ba ba sala wo ka bambongo ba nai. Mbongo na mo e budget na. Bambongo ni ba pesa muke. So ki asala gi yango c'est bon. Il y a ça bon. Bon mi so asala gi yango. Vraiment. Ozomona donc c'est ça. Merci beaucoup. Jean-Willy Yaba. D'après yo ndenge concert wana etiami mbala moko boye dembala moko à la fois d'après yo ozo okoyebisa bango nini to ozoloba nini kaka toujours pona bango répondre nanu parce que bato bazolanda yo. Ouais, merci vraiment mon mari maman Lopango. Omoni stade de Marty et municipal à bandalité. OK. Yeah, municipal à banda et stade de Marty et ça peut être terrain il y a ba venité. OK. Omoni Marty wana. Ba tondi ça yango et ça 20 tonnes numéro 1. Vous comprenez? So ba tunyo surtout ba omina ba stade. Ba omika na posa ki batika ka histoire kombo ki na beta Marty. Toyebi ba pasteur bando saka ba campagne oka passer même chou. Na vraiment parler du peuple. Mais lelo bango nyoso
muninga tie libaya aobeta zelete muninga abeti asilisi akuyi po ya obeta nayebi te Gaël na Laetitia babenga babime yaba me koma toyoki mai kalamba ya obeta marti et puis Moïse Mbi et puis artiste marti Vraiment. display image abenga part abenga asinga me yaba me oji c'est Congo ezokende wa mai kalamba atie libaya Moïse Mbi et puis atie libaya Vraiment. tala omoni bato ya mibale basala bango copie na bango ya nango copie na bango kobuka na te copie na bango baba pasteur mais totimbela bango Okay. oui ba vena nga rambo vena nga kofelo midalo belo mo abi soki pasteur Mike Kalamba ya koti lolo bike vena rambo pa kota lola oui vena rambo ba bopone parce que ba yeba ni place ba kutana Vraiment. ba kopone vena nga rambo Non, bah, yebani na bango. mais vena rambo lo bona TV kofelo mide abaki soki pasteur Mike Kalamba ya koti lola c'est nga pe rambo na kota lola Vraiment, c'est merci. ba yebani Merci, Jean-Willy. na bango basala ezolembisa biso bandimi neti nga mayaba Et si c'est la makasa, ezosisa neti nga ma ato bengo tokende krit matine mobi na otunu ya pasene o maikamba tika na oya te obenga yaba dimanche tokende epa nani na otunu pasteur nani Moïse Mbi na oya te vraiment. obino okete pani po mamuna mona elembisanga Vraiment. mpo na talango nga na chombo Merci beaucoup, Jean-Willy. Jean-Willy. Merci. Ouais. Je profite de saluer Hervé Kamanda Display Image. Je vous salue là où tu es. Je salue aussi Maman Gaël et Mosambi. Autrement dit, Maman Lopango a salué Sozali. Laetitia Maleti. Nabenga Kaye Laetitia. Tout baxeli na soukanani. Chipamba Bilolo. Voilà. Sikoyo, nazonge pas FM. Comme déjà qu'on chité na souka émission na biso. Bon. Au côté ya bango nini. Pour na moni nyoso ezo keka ba guerre. Eh maman Lopango zela malembe. Obosa ni question mo bisanga la parler que fona tuma question maman mbonga matanga jani. Merci beaucoup. Ah. Omoni ala vese tout là. Yoza na poto a Jani fa ya kufi na poto. So bon là bata osunga Vraiment. Olingo bosungele kuna. Donc mbongo ya matanga. Vraiment. Ba pesa 10 000 euros. Ba mbongo pesi bana on est suffisant mke. O pesi bana ba $500. O pesi moi c'est 2500. Est-ce mbongo bo pesa bana mo ya ngwana? $500 ba osana ngoni. Boza 2 minutes. Ansuluzolo. Fisto sai. Boze bele click na bino na nyoso ba maxi mbongo ya matanga biso to monene ndenge ba pesa ki mbongo ya matanga bon sala ba démarche ya ko ba sala ya ko sala boy papa mbongo wana ya mbongo so to pesa ezala kite ba comédie to tika kimutema mabe c'est tout là vieux sika ba ko sala ba to na ba sa ndenge zo kabola ba $500 tika blo wana ve Binisa mbongo nyoso ndenge bapesaki pesa bana ya moyi baza soki 9 soki 10 bo pesa soki bana 4 kaka soki 5 ba $500 bo bana misusu po via kwanzi trop bana mbongo ya kwanzi trop ozomona bo benga bana moyi bango nyoso pesa mbongo na bango eza mbongo na bino to ba poche bino ba na poto po veti abani ko bela wana sema na liwa boy mtasongaki azate soki boye ba ke jania na mukanda te bongo lukaka mère moya mukolo pour na poto bandungu bazatele bele bongo ndumba bo pese ko zoka mukanda siko boy vie osoli bien te bo pesa bana moyi mbongo na bango. Vraiment cher internet bino moko bozomona FM aza très fâché sona makambo ya vie na biso Jani Fai toti ko perdre pour na ngana ko benga ye moko ya ba icône ya Congo parce que a bossé trop atiki vraiment ba bilembo na ye vienanga Jani Fai vraiment que son âme repose en paix. Vraiment vieux Siatoul nayebi ke Rolande mission oyo tala vraiment FM ndenge azoloba na yo boy vraiment vieux Siatoul bo fongola mitema vous êtes des artistes oya kufiaza moko ya bino fongola motema c'est moi pour la carte na avec mission mo ya vie nga po Firenze bandeko
toyebani tozalaka très bien boyebi comment amnistie ya Gianni na Apo Firenze bana na chic loyenge ti bakomi bati bapoto vraiment Apo Firenze atikala kobima na mwasi ya Gianni Faye te atikala kobotana na Brini te eza lokuta donc jamais donc comprendre que donc moi eloko oyo bato bacréer ezaka bacomédien ni bacréer eloko oyo balinga simbisa Apo Firenze ne touche rien Apo Firenze abima na mwasi ya Gianni te botika kobambele babe oza inutile oyo ayebi eloko te ayebi même pas mutuna makolo Apo Firenze atikala kobima na mwasi ya Gianni Faye te atikala kozwa même pas likango moya ya Gianni Faye to na kuzu po bayebani bien de botika babiloko wana nayaki fe akolobi ke mutu yebi ke nga à la brune aza na mwana nga aya na mwana wana na internet awa mwana seke mwana oyo la brune abotana Apo Firenze ye aza te vraiment ozomona donc bato tozola muka bazobakisaka makambo fotika biloko wana ezaka bacomédien ni bato babiloko wana ok bacomédien boyoki message oyebi kaka ke nani ve nanga nani Sida Bilele de Londres nayebi kaka mutu azwa mwasi 2 minutes merci vraiment mes chers internet boyoki bozomona awa na plateau FM azali très fâché mpona makambo ya Gianni Faye vraiment tozongi kotoyo toza na Jean-Willy Yaba Jean-Willy mpona makambo eleki makambo nyonso oyo eleki matanga ndenge elekeli ndenge makambo nyonso esalami mpona makambo ya vie na biso Gianni Faye da parla yo okoloba nini mpona vie Siatulu na ndenge tozoka mopepe oyo merci vraiment maman Lopango là vraiment Jean-Willy Yaba esalanga pasi makasi kotala artiste mandia le roi ba 2 minutes ba Siatulu ba artiste mandia ba conscient netinga la yebani koleka bango Zora le roi vient nga Gianni Faye vraiment vient nga Gianni Faye ndebi sanga bi Yaba un jour nga na la président Yaba artiste et comédien parce que ba on tout ba ganga ba na rien ba na logoté vraiment comprendre malheureusement via Dae et puis comme on a via Dae senti que merci na on a maman Denise merci vraiment na maman Denise pour na soutien au sali pour na corps ya père Nabiso, grand frère Noko, papa Koulout, papa Lek, Gianni Faye et merci na maman Denise. Merci sous na Moukwa Tombolo, Fatiba, Béton, babi 3e mandat, Ezoya Kalate, c'est notre pression encore, 4e mandat, 5e, Fanda Nangende na yo. Vraiment. Hein? Venabiso Gianni Faye, Massa Nanga Pascal Païd Maramoyo, Venabiso Gianni Faye, Adaye, au senti que misé, parce que l'Olivier, ça va, mais kota la vie atiki bana bo pesa bana ba $500 ba o mona ba laksa ba bilamba ba ngote ba defa yango ba la ba trafic moi papa mozo jouer na ba ya ba ngote ba 5 minutes ba defa bilamba vraiment ba profiter ne ba zo mbongo ya